guerra brasa. Diaspora baboy muziki na poto baboy. Totika koyemba beti, toyambula supu na tolo. Mukuru kuyo kakabela kwaya na potesi. C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonacé. Tolonacé 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonacé. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. De Dieu tous les jours. C'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement. C'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs. On a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé, Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abonnez-vous à Tolonacé TV. Sobongo landa l'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou. Tous les vendredis, Nazana Tolonacé TV. Abonnez-vous à Tolonacé TV pour landa chemin de la repentance. Matthieu 3D. Répondez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous na Tolonacé TV. Wana tozongi na kati ya régie na biso kolo eso pambola bande konyo surtout baza branché connecté bao ba partage katolo na Nzambe apambola bao batala katolo na ya joli mayala Nzambe apambolo de l'Éternel 100% bandal Nzambe apambola ba bien-aimé nyo surtout ya bana na Nzambe na yeli lelo bien-aimé dans le Seigneur ya boite to bandali so na biso to bondela na nkolo apia biso maele parce que na temps o to komi nango mabe koti mingi donc malamu ekomi mabe ekomi malamu tozoyeba te ya solo vraiment tosala nini topusani na présence ya Nzambe. Papa, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es notre Dieu. Sans toi Papa tozana Nzambe mosusu te yango te kotika maele o tokokabola na tango na maboko nokolo zala na biso engai mosali no kalambai na bunga mokonzi na lola yo ozwesika olobela bana na yo message on a ebe tezana matoi oyo bongisi pe motema oyo préparer sengeli et recevoir yango Nzambe na puissance nyonso po ete sunga mabota. Merci po ete yo kozala na biso ne bandeli kino na suka ndeto bondeli botolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ notre Papa. Amen. Amen, amen, amen. Kabri Nzambe apambola katika beya esiko zali Nzambe apambola yo Adeline Mopa Nzambe apambola yo na yeli ba mama commerçante ba papa commerçant en tout cas ya solo ba papa esengeli mwasi a bouger ya solo pende esengeli mobali a bouger pote alesa bana pote to sunga mabota to ebiete toza ba mama to voyage quand même moi-même mama ana kalambai nazana ba casquette belé nazana casquette ya Connie-Craze na casquette ya Musali na Nzambe tant qu'évangéliste ya bonne parole nazana casquette ya commerçante. Donc, menyo surtout wana nazana casquette à femme mariée. Donc, menyo surtout wana mère des enfants. Na yeba kandenge nini ya koyeba ko arranger yango pe kolo ye swati kakangai te ala kisaka modèle nini na koki komemanda kunangai pe makambo wana nyonso po ete makomi ebisinga. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps sengeli toyebaka kubunda pepo na mabota na biso. Eza malamu kosala commerce, eza malamu ko voyager, eza malamu nde ko respecter pe aussi ba norme ya voyage yo. Moi si ya libala soki o lelo bimi na ndako na mobali no ake ayibi ki okei voyage, okei kosala musala moko boye, toke kosomba biloko mobo eza pona intérêt ya libota mama suka na intérêt ya libota. Kolukate obakisa makambo mususu tozwa ba relation mususu na nzela oyo sali
voyage relation eza mabete mais faut yeba relation nini oyo sali quelque part ata tokozalaka ba commerçante tokovoyageaka mikili na mikili faut toyeba ke toza basi ya mabala il faut toyeba ke toza bayaya ya baleki il faut toyeba ke toza bamama ya bana il faut toyeba ke toza mpe baleki ya bato to bayaya ya bato respect wana epa na biso babantu esengeli eyebanaka lisolo na yeli bino lelo bien aimé tolingi topartage vraiment par rapport à papa na biso Thomas. Papa Thomas aza papa moko bien o nga na yebi aza papa moko bien asololaka tellement bien mais aza mutu oyo awumeli mingi na mboka Benin, il est congolais mais awumeli mingi na mboka Benin, aza na nationalité ya ba béninois avanda na Benin akola kuna kwa atanga kuna abala kuna. Donc kobala oyo ya bala kikuna mwasi na ya liboso bavandaki na papa Thomas bayaki mwasi yaki kokufa mwasi ya kokufa akotikele bana misato tangu mwasi akufi atikeli papa Thomas mwasi ya atibana misato papa Thomas awumela kipenda na kovanda na bana na ye moko epi ayaki kokutana na mama Adèle. Tanga kuteli na mama Adèle bamekaki kolanda processus nyonso tu ya libala ndenge ezalaka pe papa na biso Thomas akendaki ti na mboka na biso Congo akendaki kobala mama Adèle na mboka na bango. Tanga akendaki kobala mama Adèle na mboka na bango papa na biso comment je peux dire papa na biso bolimisanga na otanga bakombo po eza bayebisolo bapesaka biso epi bapesi yo na kombo. Papa na biso Thomas aza mutu openda aza commerçant awumeli na musala ya commerce ndenge azolaka mbongo na ye kaka ye moko mutu ayebi yango. Epi mama Adèle pele kokutana pe na Benin ye pa akendaki commerce mais kokutana ya papa na biso Thomas tango akutani na mama mwasi ya mibale mama Adèle abke na Congo abali mama Adèle asali makambo nyonso ndenge ezalaka esengelaki ete baesomba ndaku bayaki kosomba ndaku na mboka Congo. Papa alobi lokola bisomba leto aba komesa na moni ke lokola tokomi mpe kobota bana mpe bazali na moni esengeli yo fanda ngai na continue kosala ba voyage na luka po na bino eza pe mabe te esengeli mobali aluka po na mwasi na ye topotanaka ntango mosusu tobundaka kokende koluka biso moko ntango mosusu po tozalaka na mibali oyo bakoki kozwa biso na soin te mwasi mpe akoki kozala nango comme mpe mobali akoki kozala nango mais selo makomi ezoyebisa biso ke mobali aza chef ya mwasi mobali nde moto esengeli motoki na ye nde esengeli elesa mwasi bibelobi mwasi akobota na pasi na douleur kasi mobali nde akolia na motoki na ye mais lelo tokomo mona le contraire na kati na mokili oyo basi bakomo zwa mibali na ba charge basi bakomi kolesa mibali basi bakomi ko supporter mibali mobali akomi mwasi akomi mobali. Papa mama soki bokomi na kawana bokomona ke même équilibre ekozala te vraiment na couple na bino parce que mwasi aza toujours devant na lingi na kota susu te point d'interrogation na pesa conseil na ba mama yeba kitaki oza likolo ya papa nzambe apamboli afungoli onzela moko boye ozomona ya malonga pe ya malamu pona libota esengeli ozala nesika na okaka mwasi nzambe azoyebisa mwasi soyez soumise elobi te ke soki mwasi aza na mbongo elobi te ke soki mwasi aza na ba moyen esengeli atambola likolo ya mobali na ye to amake respect likolo ya mobali na ye bien aimé mbongo eza na suka te bazala na mbongo bazanga mabala bazalaka hérésité bazanga pe mabala bazana mbongo bazala pe hérésité nyonso tu wana eza biloko o ezali ya mokili eza makabo nzambe azosala biso na mokili esengeli tosala nini to mélanger po ete toyeba kozala malamu. Papa Thomas akendaki ayaki kokende voyage ndenga mesana kokende na Benin mais voyage oyo ya suka oyo akendaki penda awubelaki makasi parce que akutelaki na ba contre-temps makasi par rapport à ba marchandise oyo a memaki kokoma papa Thomas akomaki kuna na voyage tellement awumelaki akutelaki na elenge mwasi mususu
kuna atikaki mwasi na ye mama Adèle na Kinshasa na bana oyo ya papa Thomas misatu epi na mama Adèle babotaki bana mibale bana 5 na mama batikali papa voyager papa aumelaka bongo te a des fois soka ke asalaka ba 2 mois ba 1 mois et demi au plus tard 3 mois azongaka mais papa penda tour wana asalaki penda voyage moko makasi même mwasi na ye mama Adèle etungisaki ye nzoka ndene sika papa akendaki akutanaki na ndeko mosusu wa mwasi basalaki na ye connaissance oyo bayebani te epuis bayebanaki na ndeko wana bakomaki esika moko na ndeko wana selon mboka oyo bazalaki na Abidjan j'espère ouais na mboka oyo bazalaki na Cameroun Abidjan na Abidjan esika bakutanaki basali bolingo na bango ekomi ete papa na biso esengelaki azonga bandeko bino nyonso na sabone na tolo na se 100%. Jésus. Amen. Esengelaki ke papa zonga papa azalaki na Benin akomaki na Abidjan tanga akomi na mboka Abidjan ndaye kokutana na mama na biso wana mususu epuis papa mama na biso oyo bakutanaki na papa Thomas aza marié na mobali na ye komo na ye Adonai komo mwasi bapienga te komo mobali ezalaki papa Adonai wana abalaki mwasi na ye wana ndenge kaka na mboka na bango basala mwasi na ye babikila makambo ya mboka na bango ndenge ezalaka mais papa na biso Thomas ye aza na ye mopaya ye abandaki kovanda liboso na Benin leka ye kobala mwasi na ye Adèle bazongaki Congo ntango bazongi Congo bazwi ndako na bango basangisi bana nyonso tu epuis papa komo voyager ye moko aye kokutana na mwasi wana mususu mwasi ya papa Adonai mwasi ya papa Adonai na mobali na ye bavandaka bien basalaka makambo nyonso bien mwasi mpe akendaki vacances na Abidjan lera akomi na Abidjan bakutani na papa na biso Thomas ye mpe awutaki Benin akendaki makambo nde mosusu na Abidjan bakutani basali bolingo ndenge ezalaka balingani bato bayebani te mibale bakutani oyo aza marié oyo mpe aza marié chose moko eza bien na kati solo na bango parce que papa na biso ayebisaki mama na biso nake naza marié naza na mwasi na nga tobalanaki awa na Benin epuis nazongisa ye mboka na nga Congo epuis natonga kuna na Congo navandisa ye na kimia na bana azalaki mpe moko ya bacommerçante na tika ya sala nde mosala na ye na Kinshasa me awa bavoyage nga kaka mutu na voyageaka epuis mama na biso mpe na mosusu ayaki koyebisa ye mwasi ya papa Adonai nga mpe naza marié mobali na nga kombo na ye Adonai boye na boye basololaki kaka biloko boyebi masolo ndenge elekaka basali bolingo na ntango bavandaki wana basali bolingo ekomi na ntango bazonga papa na biso Thomas azongaki ntango azongaki epai na ye tango papa komi na ndako na ye soki akomi na mbetu na mwasi na ye eloko moko elekaka te papa azongi vraiment lokola mwana mokie na si ba mikolo bozo comprendre eza conseil oyo tozopesa na baparents eza conseil tozopesa na bapapa na bamama esengeli tobatela libala li conjugal bien aimé ezala suye te peut-être les gens ils considèrent lit conjugal on parle de lit conjugal eza mbetu oyo lalaka na mwasi na yo lit conjugal ekoki kozala pe vie na yo moko ekoki kozala suye te soki oza na mwasi na yo ata oza na mboka nini mwasi pe soki oza na mobali na yo ata oza na mboka nini esengeli koyeba kobatela libala na yo korespecte mobali na yo ata na absence na ye mobali pe esengeli korespecte mwasi na yo ata na absence na ye eyaki kosala ketango papa na biso Thomas azongi soki aza na makambo ya mbetu na mwasi na ye papa azokoka te eloko moko ezosalama te papa azongi lokola mwana mokie esalami première fois deux fois trois fois mwasi amoni mwa te aisi mobali na abi me oza ndenge ozalaka te liboso ozalaki boye tokomi boye ndenge nini papa Thomas akomi kose poser ba question azongi penda mwana mokie donc si tolobi mwana mokie il arrive rien faire
Papa Thomas afanda moni moite. Moi si na lobi tete loko eza ba voyage ozo voyager trop ozo umela na nzela ba avion ozo umela na nzela ba camion yango ta mseko ko sala ta msu hémorroïde pe tungisaka boso ekomi na ba niveau élevé. Moi si yake osala makasi alukaki ba mama na basaelaki papa batangawisi basaelaki papa makambo nyonso tu papa landi bakir makambo tu mais solution ezwami kaka te. Lokola mama na biso wana Adèle azaki pe muto abande ko fréquenter ba prophète azaki muto abande ko fréquenter église nde mama na biso wana aki komona pasteur na bango responsable ya église na bango ake ko poser ka ya mobali na yabi papa mobali na nga azaki malamu mais depuis kaka tant to bande ko sala ba voyage biso mibale makambo ezalaki te mais voyage asuko akei asali mulongo mikolo mebebele tango azongi tala makambo ndenge ezoleka na libala na nga boye na boye soki tozana ye na mbetu eloko moko ezoleka ezate papa azongi lokola mwana mukie eloko nyonso ekoti na kati donc nazokoka lisusu ko supporter makambo bongo te na moni eza makambo moko spirituel eza normal te parce que d'un coup makambo changer kaka bo eza normal te nde pasteur na bango essaye bango bi bon maman il faut benga papa aya to solo na ye na yoka ye puis to ko yeba ndeni molimo na nzambe ako orienter biso pona ba prière eza ba kamingi o eza na mabote sengeli to benga eloko na kombo na ngopoto meka mapenda ko sungana na kombo na Yesu Masia. Et puis tangu papa mama Adèle akende ko kuta na mobali na ye ayebisaki mobali na lobi tala boye na kuta na pasteur na sololi na eka na biso pasteur alobi faut kende bo solola bien bon puis bo sala ba programme ya ba prière et tout. Tangu papa na biso Thomas ayoki bongo akei grand jour a rendez-vous kokutana na pasteur tango bakoti babondeli basisi pasteur prophète ayebisi alobi fo yebisanga vérité mutu nyonso to alukaka bika o alukaka lobi kosengeli ofongola motema epa nzambe kotala ngai te ke naza pasteur ya mwasi na yo tala ngai na misu ya mosele ya nzambe mwasi na yo depuis ayaki na yo apresenta ngai yo po koma mwana na nga okoma vraiment un frère okoma penza membre moko boye na église o aza important soki oza na problème esengeli toya na soutien spirituel physiquement esengeli tozala présent yebisanga likambo nini abi papa na comprendre te voyage onde na wuti bo na ye makambo nde komo saelanga bizarre soki na sana mama Adèle na mbetu j'arrive pas à faire rien nazo comprendre te soki eza likambo nini o ekomeli ngai pasteur alobi loba vérité il y a quelque chose oyo sali zamba so yebisanga que tu as fait quelque chose dans voyage siko kendaki yango moni makambo oyo ekomeli oboye papa tembe alobi eloko te pasteur ayebisi abi bon lokolo likolo bate to bondela nzambe o to ko bondela to ko kotanga na wa bondeli ya 3 jours totala nono ndenge nini nzambe na lola akoki ko orienter biso bakoti ba bondeli na pasteur ba bondeli na suka nango l'Éternel aye ko révéler aye ko confirmer papa yi Thomas yemo kalali na butu aye komona façon abandaki kosala makambu na mwasi wana oyo yazwaki kuna na mboka Bidja et puis amoni na message ndenge mwasi wana bi lokolo sali boye na zui yango na zui sexe na yo na kei nango et puis lokola na memi yango boye kaka ngai nde mutu na yo banozala kaka bien na présence nanga asutuki amoni kezalaki pongi papa yembango pa pasteur abi a pasteur na sana likambo ko ebisa yo tala makambo nzamba na kisinga boye na moni mbela monde ko mwasi wana aya yebisinga lobi na zui yango na kenango na tikali nango esika nyonso tu yo koleka ekobanda ko fonctionner te ekobanda ko fonctionner tango kaka yo ozananga en même temps mwasi wana azosala bekartation wana pona mobali ya batu ye paza mwasi ya batu ekosala ke pasteur ayebisi Papa Thomas alobi esengeli oyebisa mwasi na yo vérité ngai te mutu na okende koyebisa mwasi no vérité mwasi no aza mutu asambelaka
kende kosenga pardon pour moi sinayo yebisa moi sinayo vérité na voyage ya suka makambo nyonso tu oyo salaki yebisa moi sinayo et puis okoyoka oyo nini moi sinayo akoyebisa yo soki omoni ke moto epeli bokoki kokoka ko arranger yango te sala ete yo na moi sinayo na ngai tokutana toluka solution moko d'attente oyo koki kosala epesa biso nyonso kimia papa zaki na shwata zongi azomona ndenge nini te akoki kovandisa mwasi na ye abando yebisa mwasi na ye tala ngai na bija bisika na kendaki nazwaki mwasi mususu na pasaki na ye makambo nyonso me yango nde ekomisi ngai na niveau oyo azomona ndeni akoki kobanda te me lokola pasteur asiraki alobi kende wana aza mwana na nga solola na ye si ça marche pas ngai nakoya na intervention na ngolu ya molimo mosanto tokoyeba kobongisa makambo nyonso pasteur azelaki na nani papa na biso Thomas azelaki na katikati ya butu ayaki kolamusa mwasi na ye na pongi ntango alamusi mwasi na pongi abandi koexplike ye mama limbisanga toza batu makambo yelaka kaka batu nazalaki vraiment tante na mwana mwasi moko na mboka wana nakendaki ntango na longwe bene nakendaki kozwa biloko mosusu esengeli oyebi ke esengelaki nakende kokotisa bamarchandise mosusu na Abidjan ntango nakomaki na Abidjan nakutanaki na elenge mwasi moko boye je n'ai pas compris ndenge nini nakomaki kokwea na mwasi yango tosalaki na ye autant 3 mois 4 mois nyonso to nasalaki wana nazalaki na ye mwasi yango elongo après tokabwanaki na biso ye aza marie nga mpe naza nanga marie nde ndenge omonaki nga nazongaki epuis ntango naye komona bamanifestation ekomosala ndenge okende kozwa na pasteur premier jour tokutani na pasteur ayebisaki nga na fungo ya motema me nakokaki koyebisa pasteur te parceke namonaki ke na détruire foyer na biso mibale na détruire relation na biso eza serment oyo tosalaki biso mibale moto abima na carré ya serment oyo tosalaki te lokola nga namonaki ke na bebisaki serment na oyo tosalaki yango nakokaki koyebisa pasteur vérité te mais pasteur ayebisaki nga nzambe arekomande tokota mabondele ya 3 jours premier jour elekaki bien deuxième jour ngai moko na lali tala na moni boye moni mwasi wana ye azo réclamer azolobaki nazwi eloko na ona kei nango esika onga na kei nango okobanda kozala mutu obanda ozonga mobali kaka soki oza nanga devant mwasi nyonso to yo kozala na ye okoyeba kozala impuissant eloko moko ekosalama ekozala te. Bien-aimé dans le Seigneur, et pesi pasi, moi si on a tché mutuna se aleli, aebisi abi pourquoi ko sala nga makambo aboye. Yo kendaki pendant 4 mois et demi, otika kinga ipe awa, soki nazaki moi si moko ya mobulu ya mabe, nazana bambongo nazana mituka naza posé, na koka ipe ko kende ko sala o yo sali. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mobala fukami aleleli moi si na ezanga ite, eza diable mutu akose kinga, ndenge to mesana tango nyonso ko boakela diable lisuma diable responsabilité atakutu diable azaki na makambo wana te zaki ba sentiment nzoto na yo abokeli diable responsabilité zaki tentation mama ko boaka ngate pasteur alobi to kende biso mibala kozela biso solution tango bakomi kuna babandi ko solola pasteur ayebisi papa Thomas abi eloko eza wana il faut zonge pas mwasi wana il faut zonge pas mwasi wana oyebisa ye que depuis que nga nazalaki na yo makambo na ngai ezo simba lisusu te tala ngai na ndako na nga na mwasi na nga makambo eza boye soki oyebisi mwasi wana vérité peut-être mwasi wana akoki koluka solution mpona po eza sûr et certain lokola nzambe alakisi ke eza ye mutu asali bongo ekoki kozala kaka problème euti epai na ye kaka ye nde mutu akoki koyeba nini akoki kosala epai na yo make biso tokobondela malédiction bien-aimé sans cause Bible lobi ekozala nil sans effet mais malédiction oyo eza na cause ekozala na effet Papa Jean on a misana kobenga ya Jean nzambe apambola yo esika ozali na molonga na yo ya Jean kolo apambola bino merci na lisolo kitoko merci nzambe apambola yo na nzela na molimo mosantu nda apesi mayele oyo ya kolobela yango et puis ko sala ke ma papa ko sala voyage
aye kokende ntango akei akutani na mwasi wana na kati ya Abidjan abengisi ye bakutani basololi bazwi chambre nde bamesana kozwa bakoti na chambre bavandi papa alobi nameka nano expérience wana nayeba pena soki makambo namonaki na ndoto eza ya solo papa ameki kokweya su na mwasi wana amoni ke ça marché dès que ça marché ntango basisi makambo na bango nyonso aye kofandisa ye abi mama na ngai nalingaki oyo na bolingo ya solo yo oza marie nga mpe naza marie tala makambo nga nazomona na vi na ngai eza boye eza boye eza boye eza boye na ye mpa na yo awa nameki mpona konfirme makambo nzambe ayebisi nga oyo namonaki na message namoni emarché naye kokonfirme ke nzambe akosaka te ayebisi nga makambo ya solo mpe paster na nga aza kooriente nga na nzela ya bien mwasi na ngai moto ayebisi nga nasolola na yo yo makambo ya boye oke kosolola yango mwasi wana mosu alobi oke solola yango na mwasi nango ndenge nini abi namonaki eloko akosala te parceke nazongi bebe nazongi mwana mokie meme bebe ya 7 ya 8 aza lokola nga ndenge nakomi te nazalaki bongo te tala awa nde makambo esalami tala metina ndenge naza bien mais soki nakomi na ndako na nga liboso ya mwasi na nga nazongi bebe nazokoka kosupporte yango te fait quelque chose mwasi wana avandi abi oyo eza ka na nga te ekoki kozala mobali na ngai moto asala nga makambo oyo a chaque fois soki nakei côté mususu na oza moto ya liboso te ça c'est le deuxième personne oyo aye koyebisanga ke tala nalekaki na yo boye tala makambo ekomeli nga boye tour ya liboso nalekaki nango nakipaki te me lokola yo oyebisi deja mwasi na nga namoni il faut nakende kosolola ngo na mobali na ngai mama motupeli nakende kosolola ngo na mobali na ngai nayebisa mobali na ngai vérité ndenge makambo ezali lokola yo mpo ozawa epuis toyeba ndenge nini tokosala mpo eloko kobomba lisusu wana eza te bien aimé histoire vraie okondima te mais histoire vraie epesa biso bamama oyo tokendaka bavacances tokendaka bavoyage ya bacommerce conseil soki otiki mobali no na ndako ata okei kuna okutani na contretemps ata okei kuna okutani na moto aplaire yo yebaki otiki mobali otiki bana na ndako papa mpe le même okei service de travail okei soki ntango mosusu mosala moko boye yo osalaka commerce moko boye ata ndenge nini ata ndenge nini bien aimé yeba yango bandanga ana kalambai na botama tina kufa nanu namona mutu oyo akufi balobi akufi na maladi ya mapuya nanu namona yango te tokosola sans tabou nalingi vraiment to mema conseil na mabota yango nazokeye nango sans tabou parce que ba vie ya batu ebele lelo ebebi bible lobi mwasi na mobali soki basangani bakomi mutu moko tosungana bien aimé bakisa mayele na mayele oyo oza nango yango nde vraiment thème ya lisolo na biso pe ya émission na biso oyo et kosala ke mwasi abi komitukisa mate je vais parler avec mon mari atiki ye na hôtel akendaki na ndako na ye aluki manigasi nyonso mwasi asalaka ameki kosola na mobali na ye mais mobali na ye tanke ndenge azalaki ayebaki na ye deja parce que mobali na ye mutu asala mwasi na ye makambo wana tangu mwasi aya yebisi mobali tala boye limbisanga nakendaki voyage oyo akendaki asuka nakendaki nakutelaki na mutu moko kombo na ye boye tala makambo lekaki boye makambo ezongaki boye tokweyaki na mobali yango tokomaki na niveau boye mendeko azongaki na Abidjan tango azongi na Benin azongaki Kinshasa lera akomi na Kinshasa tala makambo ekomeli yango azongelaki nga na Abidjan abengi nga tokutani tosololi tangu na moni bonde yango na bite na yana na solo na yo parce que nazomona makambo yo clarté c'est commis deux fois si c'est comme ça nga na moni na boma libalo parce que libalo na moni memelanga ba poisse au zéro ça na makambo au sala na nzoto nanga sans le savoir mobala na bi mais a petit problème oui oza mwasi nanga biso na coutume na biso to sala ka bongo po mobali ya mwasi wana azalaki vraiment ben azalaki pena mutu a Benin pena benga ngo ba béninois je sais pas azalaki pena pardon mutu a ya Abidjan
azalaki penza mutu ya Abidjan abotami kuna akoli kuna aza mutu Abidjan mobali ya mwasi wana mosusu. Mais aussi le ta papa Thomas na mama Adèle bazalaki ba congolais congolaise na congolais bakende koluka vie na bamboka libanda ka ndenge biso sosu tobimaki totambolaki ba Kenya totambolaki ba Zanzibar totambolaki ba Tanzanie totambolaki ba Allemagne totambolaki ba Kenya totambola ba Angola et tout totamboli ba Londres ba Belgique ba Italie ba Allemagne na ndenge toyeko sukisa na France to préféré to tikala na France kaka ndenge pe bango babandaki ko bima koluka vi na bango mobali na lobi simple likambo ezate eloko eza wana eza na ngolo komuke ye papa wana Toma wana lobi isengeli ayana mwasi na ye soki ayelinga mwasi na ye nga na bimi na sali pe ndenge ya sala kina yo na sali na bokutala ke na okanga ba gromo poto to verser batu mususu te po Facebook be to lo nini YouTube pe koma na makambo ebele mais mikolo bakoyeba kolanda isolo oyo bako comprendre tapini to makambo o mama to na se aza koloba ayelanga mwasi na ye ngai pe na sala le même ndenge ya sala kina yo et puis yango wana ndeka solution okomona ke makambo tu ekozonga nango en ordre makambo tu ekosala nini eko bonga mwasi alobi oh nayebisa nani nayebisa ye papa wana aya na mwasi na ye est-ce que yo so mona ngo ezalaka alobi de meilleure solution c'est lo place nga na kende ko sala makambo pona yo ba check yango ezala bongo na lingaki nazala na mwasi moko fidèle mwasi moko azo banganga mwasi moko azo respecter nga même na absence na ngai lokola na kutenaki déjà na ku ya liboso ya mwasi ya mibale tangu na kutenaki na yo nde nazoki ba précaution wana tala na kendaki place boye na salaki makambo boye na zongiseye makambo boye mais condition oyo bapesaki nga kuna eza nango problème te babwakele mai te batya ye maboko te sengeli mama wana aya abima pe na ngai et puis akomonake mobali na ye solution ekozwama mwasi atelemi akebisa mobali na ye bien-aimé bamasolo mususu tobetaka bomonaka ngo ndire baje bamasolo mususu tobetaka bomonaka ngo ndire silogan bamasolo mususu tobetaka bomonaka ngo lokola lisaponge mokili oyo eza na makambo ebele basi ya mabala bazosibir makambo ebele mibali ya mabala bazosubir makambo ebele bana na bandako bazosibir makambo ebele moto soki afongoleli yo porte ndako na ye te po yeba o ye azomona moye yo sosola ngo ezate esengeli moto amemela yo lisolo amemela yo témoignage ya vie o ya kutenaki nango po ete yo sosola o comprendre ke mokili oyo esimbami pena na monguna esengeli tobombama na maboko na se na makolo nzambe mama na biso Adèle aza mutu ya ba prière mama na biso Adèle aza mutu asambelaka bangaka nzambe atango mobali na ya zongi Kongo avant mwasi na ye basolola bita décision ezwami kuna boye ngai na ovo tosala voyage kotika nga na kufa boye te esengeli yo kende osangana na mobali wana po ete ngai nazwa kire mama wana lobi nini alobi oui papa wana ayebisi mwasi na ye nga pe namoni ye te ayebisi mwasi na ye ayebisa nga esengeli na mema yo etake mwasi na nga yo pe osangana na ye et puis après nga na komona kimia mama Adeline alobi soki okotikala ndenge oza wana na préféré na divorcer na yo nazala su na yo te soki pe komema ngai Adèle nakende kuna nakende kobima nakende kosangisa nzoto na muto nga na yebi te muto nga na mona te muto déjà mwasi na ye moko a rendre ye puissant na niveau wana na bato nyonso to bazobima na mwasi na ye a rendre bango puissant c'est kaza mutu moko ya bikila kila aza mutu moko asimba kisi aza mutu moko asambelaka nzambe ya Jésus Christ te aza mutu bikota kota ngai Adèle na bonzambe nyonso to naza nango na molimo mosanto avandi kati na nga na futa na otike na kende tikuna pona kende kobima na mobali wana pona intérêt na yo en tout cas na boyi na kosala yango te jamais je le ferai plus soki okotianga libanda je préfère natika la libanda soki okotika la bongo ngai pe na boyi te
soki tokokende ngo pa pasteur tokende ngo na nzela ba prière na yebi ke nzambe o nga na sambelaka nzambe o pasteur na biso asambelaka za au-delà au-dessus likolo ya ba pratique nyonso tu o mobali wana asali mais o memanga okende na ngai ti kuna na Abidjan po ete nakende kosangana na mobali wana jamais ekotikala kosala te mwasi ayaki koboya tango mwasi aboyi bene mende yaki kobenda kita mobala lobo lingaka ngai te yo oza na posa ngai na kufa oza na po d'intérêt na ngai ta bien intérêt na yo na koluka ngo na ndenge mosusu mais na modèle ya intérêt o yo zoluka nga na sala na kotikala ka kosala intérêt ya bongo te na vie na ngai et puis mobala yaki kozonga ki kofatisa famille na ye ayaki ko expliquer famille na ye alobi tela problème na kute nango na ndaku nanga boye famille ya mobali bazaki au courant na makambo nyonso tu et puis asalaki moi délégation ya mama na ye baleki ne ya basi baleki ne ya mibali bien aimé choses étonnant baye na ndaku na ye po ete bango baya ko convaincre mwasi wana akende na Abidjan po ete ndeko na bango azwa solution bango batalaki intérêt ya ndeko na bango mais batali intérêt ya mwana mwasi te mwana mwasi wana boyaki Adèle boyaki alobi na koyi kosuye nzoto na ngai te bibe yebisi ngai nzoto na ngai eza tempelo ya molimo mosanto na kotikala kosuye yango ata mokolo moko te soki bokozwa décision ya kotianga na bana na ngai libanda je préfère nakende ko souffrir na vérité ke nakende ko kota na ba secte nakende ko kota na ba alliance oyo ezanga mutu na makolo na kosala ngote ata kutuke na mariage tolobaki le meilleur et le pire mais le pire ya ba genre oyo je le ferai plus jamais moi c'est aki ko boya et puis ebanaki ko luka ba problème na foyer na bango lisolo eza molai soto bitola ndango beneme ekola lisabiso atitongo yango na lingai na pesa conseil kaka na ba mama commerçant to sala attention yo mutoza na mobali no na ndaku tangu yo okei voyage mama batela kimia batela d'abord santé na yo batela d'abord molimo na yo tango to sangana ka mwasi na mobali yeba ke to kabola ka molimo to kabola ka milimo pote makomi yebisingelo bi mwasi na mobali soki basangani bakomi mutu moko e bongo soki mwasi oyo aza malamu na mobali aza na misala mabe soki basangani bakokoma mutu moko soki yo oza na nzambe ya solo te soki yo bangaka nzambe to sangani na mutu oyo aza na misala mabe yeba ke bokomi misala moko mutu aza pe na nzambe soki asangani na mutu azanga nzambe akoki ko communiquer pe nzambe na nzela ya molimo mosanto na ngonga Yesu alingi na tan Yesu alingi pe na esika Yesu alingi parce que makomi eyebisi lobi ete kolo Yesu soki abengi yo te yo koki koya te mutu moko te na sena moi beneme azana makoki ya kobongola moto motema soki eza kaka ye moko Yesu Masiya te yango nde ezalaki lisolo nanga ba papa to milengela ba mama to milengela bao batika kabasi na bango 2 mois 3 mois ake voyage ya mosika bao batika kabasi na bango 4 mois 6 mois oke voyage ya mosika batela nzoto batela molimo batela bonzambe batela bana mwasi batela mobali na yo mobali batela mwasi na yo po ete toyeba ko tambola pena na bokebi nyonso parce que na loba kango pe na bandela kabango na bandela kango Jésus-Christ de l'Éternel revient bientôt. Jésus-Christ de l'Éternel revient bientôt. Repentons-nous car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est là qu'il y a une évangéliste Anne Kalambay. Kobo sanate kotia j'aime, kobo sanate kotia moi quelque chose, kotia na sewano koma, opesa conseil bien aimé. Émission na biso bakisa maele na maele oyo yozanango. Ezo mema conseil, ezo mema lisungi na mabota. Pas mal na oyo na uteki kosala dernièrement ya bien aimé na biso oyo uteki kokufa camarade na ya kokotele na ndako po na koboma mwana na ye d'une manière na ndenge salemaki mais zalaki penda passer za pasiti lelo po na libota wana parce que ça fait 6 mois bayebaki ko perdre mwana na bango kotaka mingi na tolo na se landaka mingi ba histoire ya tolo na se po ete yo bakisa mayele likolo ya mayele ozanango
à poussant de Saint-Esprit, nde tozo pesa mayele. Bien aimé, Saint-Esprit a poussé biso na ba histoire to na ba témoignage o ba nde comme sous bazo pesa biso o bango basili ko vekir na libala na bango, basili ko mona mango na mabala na bango, yango bazo pesa expérience wana poto meka ko kabola yango to bikisa mabota mususu o ezindi nanu na mabulu te. Yesu apambola bandeko nyonso baza na ligne, apambola bana mema nyonso, apambola ba couple nyonso to akalambai, apambola Gaël na kin soki kolo masia na biso nzambe ya lola aizongi te. Tokutani na émission oyelandi. Je vous aime beaucoup. Bisous. Ciao. Merci. Shalom, 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 ba mourezi ya tolo na se shalom. Mbote, 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 ba mourezi ya tolo na se. Jambo, 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 ba mourezi ya tolo na se kolo Yesu. Apambola bino comme d'hab. Na ebisaka bino lari nyonso soki kolo Yesu masi azongi te. Mama tolo na sa kolemba conseil te. Mama tolo na sa kolemba te koya ko solola na bino. Mama tolo na se akolemba te beneme kwa kopesa conseil. Esengeli tokabola mayele ya solo. Émission na biso ezali bakisa mayele na oyo ozali na yango. Tolobi te ke toza bazobe esengeli biso oyo bato mayele to ya na mayele te. Tozo bakisaka mayele sika ya mayele oyo toza nango et puis tozo pesa ba solution na bandeko mosusu bazomona peut-être na ba situation oyo baza nango ezokomela bango ta mosusu eza munene azokoka ngo te mais soko tali na gauche okomona moto mosusu pa azolela na situation moko boye oyo ekangi ye azokoka même pas ko sa sortir na yango. Yesu masi aza nzambe abongwani te. Lelo lobi libela na libela akotikala nzambe. Nzambe apambola monde entier, apambola babone nyonso tu ya tolo na se nga na bengaka bango bandimi ya kolo pe ba amoureuse ya tolo na se. Bao balingaka mama Anne Kalambai mwasi ya mokonzi. Bao basepelaka na ye pe bakonseyaka ye oyo basalaka ete tolo na se ekende liboso kolo Yesu a mona bino. En passant, quand je parle na bateau bapusaka biso, je vois la prophétesse Rema Sabaote, je vois son mari pasteur Emma Katalai, je vois papa John Mayamba et sa femme maman Clarisse Mayamba, je vois couple Kalambai na Londres, Yajise papa chéri, Kalambai et maman Deborah, donc tozolo bela milulu kaka, oyo kozala le 22 août. Et kozala le 22 août na Paris, donc bango basa bandeko bavandi bongo na Londres, mais basepeli koya kosala milulu ya mariage na bango na Paris, basi balana basala nyonso mais balingi ba honorer nzambe, bazwa bénédiction ya nzambe na nzela ya mosali na nzambe humble serviteur, notre gardien du temple, pasteur Carlos Kalambai na musiki sikazani nzambe apambola ye, nzambe apambola bana ya mema nyonso et puis nzambe apambola mama na biso Adeline Mopa, pourquoi pas nzambe apambola mama Igeti Toto, mama 120 jours et ya papa Patunginda, nzambe apambola ba pepe de Dieu nyonso frère Mulolo et puis mama Meta, nzambe apambola ba beneme nyonso tu ya mema soki kolo Yesu Masia azongi te. Papa Freddy Mbwaki et sa femme mama Karine Mbwaki tokozanga te komona na nzambe apambola tolo na se Kinshasa, nzambe apambola Gaël Kalate tolo na se na États-Unis, Kalate tolo na se na Lubumbashi, Kalate tolo na se eza koinstallé na Afrique du Sud. Donc nyonso wana ezaka na ngolu ya nzambe tolo na se ezoya malembe ti tokokoma mosakoli mete na Hollande. Kolo Yesu apambola yo. Soki kolo Yesu masi azongi te tokobanda komonana. Tokimi mbangu na Régis tozwi mwa loyembo moko ekobema biso na dimension ya Saint-Esprit, ekobema biso na dimension ya ko réfléchir vie, ekobema biso na dimension ya ko comprendre ke mabe ekotikala mabe. Kolo Yesu alingaka biso kasi alingaka masumu na biso te. Tolandi évangéliste et flamme kapa ya papa de feu. Donc et puis tozongi na kati ya plateau na biso
Merci. Toké na régie. Je me mets à crier, à crier. Sokyoyate, na motema nanga, nde na suka wapi, nde na koma nani. Ozalinza mboyo, amemelanga, kimya na motema, bomo ya seko. Na motema nangae